revue de week-end à Valentino sur le journal un peuple info lingala na miko za kebel so poste téléviseur na bino pona kolanda journal na bino to fonga ba solo na présidence pona considérer bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accorda qui audience jeudi 24 juillet na cité à Union africaine Paiwapi à artiste musicien Sam Mangwana oyo azana séjour na RDC ayaki kopesa chef de l'état merci pour na geste oyo asala ki pona ye na kopesa ye vécu le 4x4 na signe ya reconnaissance il y a Nandenge à participation, il y a promotion culturelle congolaise, paix africaine, et l'équipe quelques mois ambassadeur, il y a RDC, na Angola, a qui médaille d'or du mérite en art, sciences, lettres, na artiste, musicien, Sam Mangwana. Donc pour ce journée, l'Assemblée nationale, pendant qu'on signale que bureau et Assemblée nationale à Bokambami, il y a professeur Vital Kamere Basolo, là, qui jeudi 24 juillet n'a parlé du peuple, na délégation, il y a gouvernement, Oyo, et Kambamaki, na ministre d'État en charge, il y a budget aimé, Bougie, Oyo, a représenté qui premier ministre, Oyo, Azalaki Bongo, empêché, voilà, de reportage, héritier, Mapidi. Bureau ya chambre basse ya parlement nabokambemi ya président na yango professeur Vital Kamere babetaki masolo jeudi 24 juillet 2025 na palais du peuple na délégation gouvernementale oyo ekambamaki na ministre d'état pe ministre ya budget Aimé Boji boye a représentaki premier ministre Judith Suminwa oyo azalaki empêché baye bazalaki pe wana lokola ba membre ya bureau ya assemblée nationale tomonaki pe lisusu ministre ya finance Doudou Fwamba ye pe azalaki na vice-ministre Onege Nsele izalaki initié na président ya assemblée nationale bokutani oyo evisaki mingi harmoniser ba point de vue na bango ya ba institution nyonso mibale po na session budgétaire ya septembre oyo ezali koya na session oyo ya assemblée nationale autorité budgétaire ye akoexaminer projet ya loi oyo ya réduction des comptes ya budget 2025 avant projet ya loi de finances exercice 2026. Professeur Vital Kamere a insisté mingi pour que budget ezana ndenge ya malamu et tenir compte de priorité ya mboka mingi penza question sécuritaire. Pour le numéro 1 ya chambre basse ya parlement alobi retour ya kimia pe sécurité na est ya RDC ezali ko constituer priorité ya ba priorité asengi na gouvernement akoba na ba effort na ye na sens wana kasi ba compromettre te amélioration ya social ya ba congolais rémunération ya ba fonctionnaire ya l'état ba investissement pe bon fonctionnement ba institution ya République démocratique du Congo. Président ya Assemblée nationale atalisi soutien na ye na bureau ya chambre basse ya parlement na ba effort nyonso diplomatique oyo esalemi epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na gouvernement Suminwa po na bozongisi kimia na partie orientale ya RDC na tina wana nde esengeli ko placer accord de paix oyo euti kozala signé na Washington entre RDC na Rwanda pe processus ya Doha. Gouvernement pe Assemblée nationale bazana avec esengeli ko soutenir processus oyo eza lokola na objectif principal ya kozongisa kimia pe autorité ya l'état na ba territoire nyonso ezali occupé na tina wana gouvernement pe Assemblée nationale bazali kotala na direction moko ndenge président ya commission économico-financière ECOFIN na mokuse Guy Mafuta Kabongo atalisaki na suka ya réunion bosimba pe boyebake Assemblée nationale a lancé ba mission ya enquête parlementaire 11 mobimba au total ezalaki pe question pour na gouvernement central bayeba na kota la pertinence de ba mission oyo objectif ezali exécution ya loi de finances exercice 2025 pour na oyo etali ba préoccupation pour na dotation ya gouvernement na Assemblée nationale président ya commission ECOFIN atalisi ke question oyo ezalaki bongo subsidiaire Guy Mafuta a rapporté que solution na problème oyo ezana respect ya loi de finances exercice 2025 loi de finances oyo ezalaki voté na Assemblée nationale pe promulgué epai ya chef de l'état yango etalisi ba ligne budgétaire ezalaki question ya ko appliquer yango pe moto nyonso ayeba na ko tenir compte na yango ndenge député national Guy Mafuta Kabongo asokisaki koloba. Honorable Princesse Dominique Mounongo, reporter adjoint et Assemblée nationale, à président qui n'a salle congrès, il y a Palais du peuple, matinée de change, il y a réseau de femmes parlementaires, fait pas, n'a poussé ensemble, balobela qui réorganisation, il y a plateforme, oh, et ça ici, femmes, élues, il y a Assemblée nationale, voilà.
Honorable Princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint à Assemblée nationale, a présidé qui mercredi 23 juillet 2025 dans la salle du congrès à Palais du Peuple, matinée d'échange et l'ongona réseau ya femmes parlementaires refait pas na mokuse autour ya réorganisation ya plateforme Oyo ezali kosangisa ba femmes élues na kati ya chambre basse ya parlement. Oui, plus d'une année après mise en place il y a législature Oyo et Zalaki tant qu'on redynamiser structure Oyo na nouveau comité pour un engagement ya basi parlementaire pour la visibilité politique na bango pe sous nécessité à favoriser solidarité entre les femmes pe défense ya intérêt na bango ko assurer suivi pe ba loi nyonso en rapport na ba droit ya bandeko basi ezalaki na litomba basangana na ba nouvelle élu Oyo po ete ba comprendre bango nyonso eloko nini bazali kosala pe ndenge nini esengeli basala en tant que bandeko basi baluka ba sujet moko spécifique ya ba tendance nyonso confondues sans contenir compte ba parti politique na bango ba réaction nourrie ezali ko témoigner enthousiasme ba honorable député na redynamisation ya structure na bango ba bengi refepa réseau de femmes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Boye sengeli bo noter que na photo de famille de ba honorable député ba se séparaki na espoir ya ko se retrouver na lombango. Toujours dans l'Assemblée nationale, le porte-parole Jack Njoli a participé à un débat citoyen dans le centre culturel Boboto au Ezala qui organisé la synergie pour la transparence de processus de paix. Nyonso Ezala qui accès na thème général différents processus de paix et le peuple dans tout ça. Porte-parole à Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli et Sengekeli a participé activement dans le débat citoyen jeudi 24 juillet 2025 dans le centre culturel Boboto, Oyo Ezwami na commune ya Gombe. Débat Oyo Ezalaki organisé na synergie pour la transparence des processus de paix STP na Mokuse. Ezalaki mingi accès na thème na yango général, le différents processus de paix et le peuple dans tout ça. Ezalaki na ba personnalité politique et scientifique ya ndenge na ndenge, assistance ezalaki composé na ba activiste ya ba différentes structures ya société civile pe ya ba mouvement citoyen lokola pona Congo, KLCC, Lucha pe Miek. Parmi ba intervenants, tomonaki professeur Jacques Njoli oyo intervention na ye ezalaki accès na sous-thème Washington Doha. Ba principe ya ba accord ya pe moko impossible wana ezalaki motuna. Na kolobana ye professeur Jacques Njoli a démontré que ndenge nini RDC azali ko tirer existence na ye na ba accord pe ba traité oyo acte juridique na yango ezalaki signé na conférence ya Berlin. Yango ezali ko talisa ke histoire ya RDC ezali ko reposer na ba accord ezali état oyo ebotami sur base ya conférence internationale oyo esalemaki na Berlin. Na acte ya session ya patrimoine ya Léopold D na 1908 et pa Iwanande tokoza na première fois loi Oyo sur le Congo Oyo ezalaki avant acte social moko privé PRDC et outi kozwa indépendance na yango na table ronde Oyo ekobenda loi fondamentale depuis tango wana kino lelo mboka na biso ezali jalonné na ba moment ya histoire na yango ya Louvanium conférence constitutionnelle ya Lulabour conférence nationale souveraine Sun City Oyo ekokendeti na ba acte juridique Oyo ezali kobenda toile de fond n'existence na biso Washington pe Doha eye kokota na trame oyo ya ba accord ezali ko constituer mboka na biso République démocratique du Congo ndenge professeur Jacques Njoli atalisaki occasion oyo ezalaki pour na rapporteur ya Assemblée nationale a démontré ndenge nini occidentaux ba procédaki na délimitation ba frontières wana avant ko rassurer na nzela ya carte oyo ezalaki dessiné et pa ya ba mosusu ke tokoki kotonga pe destiné na biso boetala wana na contexte ya 30 dernières années. Professeur Jacques Njoli a dressé tableau moko sombre ya situation sécuritaire ya mboka na biso oyo ezali caractérisé na ba cycle ba conflit lokola na 1885 et pa wapi ba discutaki bassin conventionnel ya Congo pe lelo ezali établi que contrôle ya ba ressources stratégiques pe ya banzela ya transit ezali ko justifier ba guerre ya ba conquête ya ba nouveau espace
pe lisusu na ngambo mosusu humiliation ya nouveaux acteurs politiques ezali kotalisa ndenge professeur alobaki na tina wana Jacques Njoli amoni ke tozali na cœur ya conflictualité permanente elongo na 9 voisins na biso oyo baza na baambition boye constitutionnaliste aconseille ke esengeli te tokweya na idéalité pamba te ye atalisi ke barelation internationale ezali basé na barelation pe na baforce lokola solution baguerre nyonso. Professeur Jacques Njoli a préconisé développement ya géopolitique en plus ya vision moko géostratégique tactique pe bakongolais nyonso esengeli bazala na yango. Rapporteur ya Assemblée nationale asukaki wana te a attiré attention ya peuple congolais pona makambo etali guerre oyo ezali imposé na RDC. Professeur Jacques Njoli alobi guerre oyo eye pona koboma Congo. Na ngambo mosusu alobi guerre ya Est ezali expression ya ba tentative ya fragmentation ya Congo. Bosimba pe boyeba ke ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya Katembwe pe Didier Mumengi ancien ministre ya information sous Laurent Désiré Kabila bango pe bazalaki parmi ba intervenants na débat oyo. Na kombo ya Premier ministre Judith Suminwa vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba ayambaki jeudi 24 juillet na cabinet na ya mosala délégation ya Christian Brand Mission CBM na Mukuse ekambamaki na madame Yolande Esambo ministre près ya ministre en charge des affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap abulanda reportage héritier Mapine. Na kombo ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo azalaki empêché vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba abetaki masolo jeudi 24 juillet 2025 na cabinet na ya mosala elongo na délégation ya Christian Blend Mission CBM na Mukuse yango ekambamaki bongo na madame Irène Esambo oyo azali ministre délégué près ya ministre ya affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap. Azwaki Maloba, M. Mbake Nyang, directeur global ya programme CBM international, ye atalisaki ke a félicité chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kopesa eloko moko ya malonga to impulsion na mise en œuvre ya programme oyo ya prise en charge de personnes vivant avec handicap. Et lisusu insistaki mingi na stratégie nationale pona question oyo ezali bongo avancé moko ya malonga na makambo etali CBM oyo azali ko s'approprier en tant que partenaire monene ya ministère ya affaires sociales. Alobi baye kotalisa na vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo a représenté premier ministre bango ba remercier nanu gouvernement ya République démocratique du Congo pour na adoption ya ba nouvelle stratégie oyo topé nouvelle politique oyo ezali kotalisa implication na valorisation ya ba personnes vivant avec handicap pour na CBM balobi ezali bongo avancer moko ya malonga par rapport ya oyo esengeli eye bana kosalema pour na ba personnes vivant avec handicap na République démocratique du Congo. Na ngambo mosusu Mbake Nyang a précisé que se focaliser na action depuis 2019 na République démocratique du Congo oyo volé na yango inclusion sociale ezali moko ba programme ya ministère ya affaires sociales na tina wana CBM a dépêché délégation oyo eyaki kokutana na madame ministre oyo azali délégué na affaires sociales na tina wana bango bazwi confirmation que ba priorité ya makasi ezali bongo kopesama na ba personnes vivant avec handicap ezali eloko moko ba capacité oyo ezali kotiama en œuvre pona administration pe yango ezali kotalisama ezali pe komona na polele ndenge ba personnes vivant avec handicap bazali pris en considération awa na République démocratique du Congo. Boye CBM ye akani ko accompagner ministère ya affaires sociales pour na développement pe politique oyo na matière na bango pour na ko renforcer partenariat ndenge batalisaki na ngambo na ye ministre délégué ya ministère ya affaires sociales en charge de la personne vivant avec handicap, Irène Esambo, a talisi que l'équipe des semaines, République démocratique du Congo a adopté une politique nationale pour la promotion et protection de la personne vivant avec handicap. Puis sur stratégie Oyo et Zwami Katinayango, CBM, local grand partenaire stratégique dans le secteur Oyo.
ye atalisi ke akosaligné tango nyonso pona koaccompagner mise en œuvre ya 2 instruments oyo ezali bongo na litomba na tina wana pona mboka na biso boye bango balobi ezali prévu kokutana elongo na premier ministre oyo adelegaki vice premier ministre pe ministre ya économie nationale na ngambo na ye vice premier ministre pe ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba a remercié d'abord chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na engagement na ye sans faille na question oyo pe lisusu a précisé na ko créaka ministère oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko veiller mingi na ba différents instruments en faveur ya ba personnes vivant avec handicap pe akobaki lisusu na création ya ministère des personnes vivant avec handicap nyonso wana ezali kotalisa engagement ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona koluka ko valoriser ba personnes vivant avec handicap pe kosala promotion ya genre ezali bongo eloko moko ya litomba ke eyeba na kosalema inclusion sociale ba personnes vivant avec handicap. Christian Blend Mission Seben Namokuse Bos ezali bongo organisation internationale non gouvernementale chrétienne pour le développement yango ezali basé na ba valeurs chrétiennes pe lisusu une expertise moko professionnelle il y a plus de 100 ans Sebem ezali ko evre mingi na ba mboka ebele ezali ko luka ko améliorer qualité de vie ya personnes vivant avec handicap sans distinction ya ba grâce to pe ya ba genre pe ya croyance religieuse. La société Bosimba que accident moko et salimaki jeudi 24 juillet pene à Pont Maréchal on a vu le Yamatadi de remorques et fini de Komobali Polana. Ezalaki passe mawa jeudi 24 juillet 2025 na ville Yamatadi pene ya Pont Maréchal ba remorque mibale ndenge bozali komona ikonie elenge mobali moko alingaki kokatisa situation oyo ezalaki situation moko ya pasi pe mawa pamba te bato bautaki bisika na bisika bayaki mpona koluka ndenge nini kolongola ndeko oyo apesi pasi pe mawa batemoin bazalaki wana bazali koexplike balobi alingaki kokatisa na nsima ya remorque moko bongo remorque mosusu boye chauffeur na yango abandaki kosala manevre na mbala moko akei kotuta moninga nzokande elenge mobali oyo azalaki na nsima na ntango alingaki akatisa akangami ndenge kaka bino moko bozali komona akufi sur place. Likambo ya boye ezali likambo ya pasi pe ya mawa vraiment elenge mobali oyo bozali komona abungisi molimo na ye kaka boye selon ba chauffeur to pe bato bazalaki wana na parking ya wenze oyo pene ya Pont Maréchal na ville ya Matadi na province ya Congo Central balobi ezali penza esika oyo ba remorque ekoki kotelema te kasi ndenge ba remorque ezali kotelema yango ezali kobenda makama ya ndenge na ndenge ndakisa ya ndeko mobali oyo abungisi bomoi na ye kaka mpona imprudence ya moke awa tozali pene ya Pont Maréchal na ville ya Matadi na province ya Congo Central. Bonjour. Na couleur éducation, vous savez que que Institut technique de météorologie, ITEMAT de Lvo, Basel Kobeng, Saba Congolais, pour l'inscription, il y a année scolaire 2025-2026, Boleka Bongo na siège, il y a Mbinza de Lvo. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo yango nde esalaka ke babenga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications, ITEMAT Binza Ista, na Delfo, na commune Yangalema, bazali ko bengi sabapara nyonso ya Kinshasa, pe ya ba province ya RDC, oyo bana na bango, bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola, aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité
électricité générale, construction générale, météorologie et électronique. Oyo na kati na yango bokozwa 3 options. Totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle. Cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na itema mbinza na Ngaliema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo, avenue Metelstat numéro 1, quartier Congo, commune Ngaliema, Boleka na ba bureau na bango, pour na ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pour na année scolaire 2025-2026. mingi pour na bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pambate ba candidature na bango ezalaka conditionné na test ya admission ekosalema le 9 août à partir ya ngonga ya 7h. boleka na ba bureau na bango pour na ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pour na année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa o bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe kolupesika musala esika mususu pe bazwa ye penza parce que bazu formation oyo ekoki penza pona bango. Yango na bengi bino boya ebele. Boya non seulement pona ko wela komi komisa mais na ningi bokoma nanu avant bota l'école ango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe simanango ekopesa yo posta ya koya. Inauguration ya complexe scolaire Mama Pemba D et Salimaki Kitoko école ya Fondation Nerombungu nyonso elekaki samedi 12 juillet na siège ya école Oezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix na commune ya Kisasso. Ndenge kaka ezalaki prévu complexe scolaire Mama Pemba D école ya Fondation Nerombungu inauguration ya mobange esalemaki weekend eleki na siège na yango oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix na commune ya Kisenso epai wapi ba bâtiment ekomi déjà prêt ba porte efungwami pour na inscription ya année scolaire 2025-2026 bosimbake initiateur na yango honorable Nerombungu sur place azalaki représenté epai ya bana emibale Bobo P. Rodrigue Mbungu, Bango Bazalaki wana, bosimbake cérémonie ya inauguration et bandaki na prière et pa wapi mosali na Nzambe abetaki sete ya bolingo pe motema malamu oyo honorable Nerombungu Fumabanga moyo initiateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba azana yango pona komona bilenge batanga na ba condition moko ya kitoko ndenge ba bâtiment ya complexe scolaire Mama Pemba MPD ezali kotalisa bongo na sima ezalaki bongo ba témoignage ya ndenge na ndenge elekaki bakataki pe ruban symbolique bongo na sima basali na Nzambe bazwaki possession ya esika oyo ba prière to ba intercession ya kafu esalemaki bosimba pe boyebake honorable Nerombungu Fumabanga moyo azalaka mosali na Nzambe nde azali makasi na ye tango nyonso œuvre na ye ezalaka dédié epai ya Nzambe ndenge bozali komona prière etokaki kotoka bongo
bongo na sima basali na nzambe basambelelaki Rodrigue pe Bobo Mbungu bango mutu ba représentaki honorable Néron Mbungu na sima visite guidée et salemaki pona kotala ba bâtiment ba salle de classe bien aérée et tongami na ba condition moko ya kitoko bana complexe scolaire Mama Pemba D bakotanga lokola kaka bana complexe scolaire Mama Pemba 1 batangaka nyonso wana na bokasi ya yemoko honorable Néron Mbungu na makasi oyo azali kotia yango na likambo etali éducation na micro ya Info Lingala boyo kabande kondenge balobi tonda njaba apesi biso eve oyo na initiative ya honorable Néron Mbungu que vive Mama Pemba D pour que par la gloire de Dieu et l'initiative du Seigneur tous les enfants qui vont y étudier ici et tous les personnels qui vont travailler ici soient entre la protection de Dieu. On a œuvre ou vraiment la fierté nanga non personnellement nga moko na ngona avenir nanga à travers mon conduit son excellence on a bien plus que papa il a quoi ça les biso vraiment ça me va droit au cœur donc plaisir à trop pour na balé ko biso ba joie na ciment baba no abiso ndenge ba ko éducation vraiment ba ko l'air bien éduqué parce que les Mama Pemba D parce que un déjà les national du camp où ils deuxième nango vraiment les fierté na biso mon oui mwana ya honorable Néron Mbungu Rodrigue Mbungu oyo azali promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba azanga kité kopesa ba précision surtout comme ici nzambe mettre le temps et les circonstances pour un journal de l'eau ezala ki facilité pour na biso na boto lelo makambo komela biso mais nzambe pesi biso ka makasi ya ko zala na milulu ya lelo ezalaki inauguration ya complexe scolaire Mama Pemba D toujours par initiative ya son excellence Mbungu Néron accompagné na équipe na Mobimba ndeka kalobaka ke président ya kaka na éducation bosoni kosimba que institut technique de météorologique itemat na mokuse bafungolaki déjà baporte na bango mpona bainscription ya année scolaire 2025-26 boleka na siège ya Barumbu. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelaka eloko yo institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na bainscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h premier test d'admission pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya Barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique
tosengeli kosimba que midi en prière na bokamba ya pasteur de Delando bako clôturer baptise au Flower 2025 na mobange ya séminaire il y a 3 jours, c'est-à-dire du vendredi 25 au 27 juillet 2025 en esplanade. Il y a Palais du Peuple. Bonne année. Nous y sommes. Enfin. Midi en prière vous invite sur 3 jours de visitation ici à l'esplanade du Palais du Peuple pour clôturer Baptizo Fire. Clôture de Baptizo Fire. 3 jours, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juillet, 16h. Apôtre Roland Dalo, pasteur de Delando, chaque jour à partir de 16h. Revenez même déjà à partir de 13h, 14h pour prendre de première place. Jésus va se glorifier par les signes, par les prodiges, par les miracles, surtout plus par les transformations. Nous venons le louer, l'élever, l'adorer. Venez avec soif parce que Jésus-Christ va être glorifié. Nous serons aussi là pour élever le nom puissant, le nom de Jésus. Nous aurons à la musique Henri Papa Moulaja, pasteur Henri Papa. Nous aurons frère Christian Mukuna, ainsi que les chantres Nick David Chitenge et nos chorales de l'église. Ça finira par marcher, ça finira par aller, la sombre nuit va passer. C'est l'étendue où va éclater la gloire de Jésus-Christ. Venez en famille, venez avec soif, ne viens surtout pas seul. Invite quelqu'un. Nous sommes là, Jésus-Christ est Seigneur. Mathieu Zabien. L'opportunité aujourd'hui de prier pour l'un de mes enfants que tu m'as donné, le Delando. J'ai pris pour qu'une grâce spéciale puisse pouvoir l'accompagner. Tu as placé sur ses épaules une grande responsabilité. J'ai pris pour que tu lui donnes force spirituelle et physique nécessaire, que tu lui donnes d'avoir les yeux ouverts. Amen. Et tu lui donnes d'avoir les oreilles ouvertes. Je le déclare béni de toi, au nom de Jésus. Rempli de la puissance qui vient de Dieu lui-même, à travers son Fils. Je bénis mon petit-fils, qu'il soit béni, amen, qu'il soit crédible devant toi, amen, et devant les hommes. Des litres et des litres. Et j'ai la katina maï na momoi katina ye. Amen. Pour être à kaukati. Amen. Potifa pezali poto kitoko pona bana mikope rekomelea. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protifa, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakae. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de tsamwana. Sukana mbindi. Ayo sukana mbindi. Protifa, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Je m'appelle pour la peuple comme il souka so bo sepeki na édition le pesa merci na grâce pour ba wa kumbela ki édition. Merci ma caméra tous qui na Igor Ting. Je m'appelle pour la peuple zaka supervisé par mon co-héritier Mapindemi. Montage de sinon qui pa ya Fabrice Lundombi botika malam. Au revoir.